Vendredi 13 août 2021, ezali mokolo ya lelo wapi tozomi na ville province ya Kinshasa pour nous présenter une émission Kindoki politique oyo tozalaka toujours na habitude ya yakisa bino koyeba nini ezoleka na mboka nini ezosalema nini esalemaki lobi eleki pe nini ekosalema mikolo ezali koya. Alors pour na mokolo ya lelo toyebi bien que lobi jeudi 12 août pardon ngena loba ba gouvernement nzela ya ministère ya économie nationale ba signa ki ba accord na ba signa ki arrêté na ba ndeko ya ba opérateur économique pour na kokitisa biloko ya ba prix ya ba produits surgelés pe lolenge nini que population et se retrouver na o etali kolia pour population ezaki vraiment na poste ya kolia pe ba signa ki ba accord ba signa ki arrêté et ça dit que biloko ekiti compromis ezwami ke biloko ekokita de 30% et du sous Nangambo ya ba prix ya ba avion déjà arrêté tangamaki et puis il y a quelques entreprises déjà ou déjà EPC déjà tarification lango ekokota en vigueur mikolo ezali koya nangambo ya Assemblée nationale batiaki en place commission paritaire pour na ko bongisela lolenge kani bako sala nouveau bureau ya centrale électorale seni boyebi que tozo kende petit à petit vers maponami ya 2023. Alors il faut que nyonso ezala malamu lelo na cadre émission Kindoki politique toza bongo na monsieur héritier Ilunga oya sali moko ya bapandi sango na mboka na biso na elongo to ko analyser politique na mboka na biso nini ezosalema pe nini ebongaki e salema mwana mboka héritier mbote na yo mbote mama na oyebi ke UNPC etelemelaki ba analyste politique koloba que ba onyos ba se comporter lokola ba ndeko ya pa parti politique ba ko retirer ba carte na bango pe ba ko za bani na corporation journalistique. Merci mama na mina mutuna wana ndenge to bandi na na kamwe quand même oye na kamo oye quand même c'est parce que ngana za analyste politique té. OK ngana journaliste ya mibale mutu ango azui décision wana na mpusa ko ibana eza président ya INPC to eza nani parce que ce qui eza yemoko azala na sima Kabila ba analyse na yenyo so asalak soki Kabila se déplacer tout monde en même temps Kabila kendaki na kenge na ba motocycliste tout monde qui paye azalaki na kati siko na sima Kabila banda osani il faut la mauvaise exemple bien de président nem to besoin to un exemple na ya ota la ville province de Kinshasa mais président national azali siko na lobi toki na to bani na ye o ya ville Kinshasa o soki keza président national ne mutazwaki ba décision wana a appliqué en onano na président ya ville province ya Kinshasa Jean-Marie Kasamba après nda kitasikoyo na batu mususu soki nano azosala ngote après soki alobiki a retirer ba carte et dans le problème te même et dans mawa INPC zozanga ba avocat yo si mona bakangi journaliste moko ke ba avocat ya INPC nano ba kei ko se présenter ba tout na dossier zande nini mais toko ngana te ke UNPC sunga ba journaliste belé et sunga yo est-ce que bike biso ba journaliste ndenge tozawa na bite peut-être ba futa yo ba chaîne belé ba journaliste ba futa ba ngote ba vivre na ba coup de main OK o sali kope ndio zimbo parmi ba kope wana ozapi na sima ba politiciens comme kope parce que bazana ba salaire té na ba chaîne wana bazana ba salaire té ou teki plume parce que ozana salaire té parce que comment yo ko banda ko sala ozana salaire té parce que wana organisation malamu té ba journaliste belé bana ba carte NPC me bazana ba salaire té na ba chaîne bazali nan faut revendiquer ba journaliste bango moko UNPC tope ministère de communication et médias quand même biso INPC akoki kolongwa a saisi ministre cabinet ministre après cabinet ministre ndeba kozwa décision ko sala ba démarche wana mais quand même par rapport ya dossier wana ya côté remela ba analyste politique na ba média na biso ozo kondima que eza ba bavure peso salema de part et d'autre bazo lukalisungi ba sa ba bavure ba lukalisungi donc yo zo encourager ba na encourager bango ko
Oh là là. Parce que ça va vivre été. Mutule Tingabo. Hein? Nalanda député mususu otanga ke na pesa ki héritier neti petit wana héritier na pesa embongo. Héritier longa na pesa embongo. Na mituna a pesa ngambongo ngona kindo kito na ndeni. Nazala na parti politique moko te. Nazala na kacha fondation moko te. Neti ndenge bato aide pesa ya sali ba fondation ebele. Bango nyonso la sima président. To nazala mouvement citoyen moko te. Nazala kaka ndenge na jaboye. Indépendant. Sikoyo, vous imaginez député wana tazolo baké ngai apesa ngambongo. Ngai nazala ba numéro ba député mosusu mais la kotika la jamais ko benga politicien pour asunga ngai. Atozangi. Ata na jangi. Parce que tana bandaki musala na bandela musala oteke pour na ba politicien te. Vous êtes d'accord que Belé va gagner un financement aux politiciens? C'est pourquoi on a vu que les Sungi. Parce que INPC et Tchaki Moubeko Moko Teke Oye Kokiko protéger les journalistes. Exact. Que les journalistes, les lois que ça la chaîne, même attaquer chaîne, on a besoin de ma coquille. Ne fais que $100. Aouti para bango. Azo ayena musala. Yemoko milu kelimbongo akolia. Yemoko milu kelimbongo transport. Ti 30 jours wana nyos. Akio le reportage ndenge na ye. Na ba marche oyo. Na ide pesa comme ko bisa ko sali service ba marche ni tia ile ya nani? Ya epoka Kabila. OK ba crimogène. Okozonga miso teli neti ba ti o ma ya pilipili. Siko suka il fallait ça ndeni. Mais comment payer une presse qui à un moment donné professionnalisme payer ma casse paysa le sauter. Ça veut dire toi na ba doya mabe, ça veut dire toi na ministère mabe. Bon bazali ko lo biso ba mabe. Ba lobi comment balobaka hein baka tozana bakambia mabe. Bakambia mabe tozana bango. Ce que tozala ki na bango te. Oyo professionnalisme ezali. Ezala ki bandela émission Kindoki politique on ezaka introduction flash to pesibino boye ba kotozana journaliste na plateau na biso baisse de prix ya ba produits surgelés toloba ki bilo ekitamko nini finalement arrêté za signé biloko ekiti de 30% réactionnaire. Manomi omi membre ya gouvernement ça ba lokonda ba wayo. T'es tout temps à biso nyonso. Ah yo tangi papier na teke yo tangi papier teke biloko wana uti wapi ministre a signé ministre de l'économie nationale a signé ba opérateur économique ba signé biloko wana uti wapi na service national na kanyama kasese na bukanga lonzo donc yo zaka optimiste boyo kasoni obo salela ba discussion la biloko ezota na bamoka bapaya mais on doit kati yo to yo ya nini yo sana au peuple kon yo ya nini na tuni boyo kasoni na liaka matembe yoka ba poisson na liaka biloko wana te tembe lo cha kwisi likolo poisson likolo ni pandi na kenda kosomba yo somba kangolo la somba kalibundu la liaka matembele la liaka ndunda la liaka pondu ngolo o bazui na fleuve ndoyo kenda kosomba ndoyo na kenda kosomba chaque jour chaque jour ya kuka ezali to kasoni mikebuka ikomi ko uta bazo ya nangwa nasomba ka mikebuka nasomba ka ndakala mais faut avoir les moyens pour ça ndakala les a combien Mbinzo est à combien? Il pas plus tard que hier. Mbinzo c'était dans le 7000 francs. Oh, vraiment gouvernement est vendu dans le conseil des ministres et discuter la biloko utakabamboka la paya. Na place bozala ba lac qui vous va ba lac Tanganyika za wana ba fleuve Congo ezali. Le minimum européen ça peuple congolais pour le moment. Mususu za wa. Na misa biloko. Oh, bimisa biloko. Na bimisa biloko. Kinga politique tozo ko. Président ke la copecop. Suite comme nini. Yango na comité race akende kotala atina ta conseiller na ye. Ba membre ya cabinet na bakende. Na bandi déjà ko dénoncer le kwa liboso. Chef de l'état tinda délégation na ye na copecop na commune ancélé. Na pembe na maison communale na ndako bato wana soka faut d'avance wana bakenda ko inaugurer ba faut déjà $50 par mois. Akenda kokuta bakiti ya mixing eza wana plus APC ba pêcheur congolais ba travailler asombeli bango bateau de pêche te nini te eloko te filet te ndobo te
boîte te mais opesi ye place ya kobomba mbisi mbisi yango nakende kotala boye na kati 3 congélateurs les mêmes congélateurs au chef de mais oyeli biso ba image te to ndimo ndeni soki oza na posa nango nakoyela yo soki oza na posa nango nakoyela yo peuple congolais ça témoin nalobi prochainement même ata na semaine oyo ezoya nakoyela ba image wana ok na semaine oyo ezoya nakoyela ba image oyo ya 3 congélateurs eza na kati ya biro ya kopekope oyo bacongélateur au chef de l'état kendaka nani koinogire na lupango ya mutu oyo bazofutela $250 par mois kaka place mbongo ya l'état ebimi bakomi kotekela yango masanga omoni na veranda au chef de l'état vanda na bapeshere wana banda kosola na bango kende na minute okokuta bakiti ya mixing eza wana okuta bato bavandi baosoma na bango mbisi te baomela na bango après bovandi na conseil de ministre bovandi kobeta masolo ole bobeta ta masolo soki eza elenge babiko climatiser na bango mais naokama ole bavandi na bango wana omoni il fallait ba prix babiloko ekita okanisaki euti na bokanga longe aneke euti na service national awa eza wapi so na bita to na kanyama kasisi biloko ezota na mboka bapaya o bilo bokoki ko raisonner te ke biso pe to kosala lolenge nini po to banda kosala neti baninga bazosala tout ça na lac Tanganyika to na fleuve Congo to beta kama solo na biloko ya batu vraiment la dossier na makanisino ezani est-ce que yo moko pardon na ko kende na makanisino ngai te égal asinyaki te de quoi que oza ko kama kambwana égal ba représentant égal ba salaki me basigné mo arrêté wana te mukanda wana pe baboyi yango suko boya ko betala batu masolo ke biloko yo kitalo ngini pona yo arrêté au chama na misala te suki au chama bilo bozana nini ogamane zate sala te boya kiawa le peuple d'abord etikali slogan ya pamba mais ba prix ba billet d'avion pe kiti yango pezaka signe ya changement te yango peza signe ya changement ka te ya solo ekiti ya solo to beta machine to sala calcul $190 Lubumbashi et Kinshasa Lubumbashi oye kozwa gros pass et comme soki na $48 oye bagage kilo o babandaki otika 30 kilo ya kumata nango ya ofele 10 kilo bagage jamais na 20 kilo o amo valise na opete ko peser 20 kilo sali nango eke nango ofele awa ekomi ya kufutela $2.8 beta machine comme se retrouver que tozana même présent na eloko ekitité kutu gros pass ozalaki na prix assez et mati lisusu gros pass pardon et mati lisusu koleka on sait ça biso avanti donc gouvernement faut revoir pengambwana maman il fallait na to banda koyeba mbongo ba matisi lisusu ya gros pass ekendaka wapi choko kene au port international wana côté tous les avions wana sota même ata yo ta voyage ko kenda bamboka mususu komona wana eza $55 ba $55 wana nyo sekendaka wapi ba $10 to bandaki kofuta kala ekendaka wapi les peuples d'abord tozoko ba na émission to komi riche en promesse ko bossa na ngote to komi riche en promesse dans yo sa mukolo ndimeza mkonyi mukoyo ndimezani kondimani tondimi kite facha comme président de la République to betaki maboko yo ndimaki te tondimi président Fachi Beto comme président makambo ko changer le peuple d'abord charisme à papa autorité à papa je crois que makambo nyonso kotambola bien to ya boye tozoko ba émission kindoki politique ya mokona lelo tozolobela en même temps pesa 100 jours ya gouvernement ça me condescend les cas qui lelo oyo premier ministre a pesi makanisi ya réduction de train de vie de l'état c'est-à-dire que ba institution ba qui dit ça mode de vie na bango et puis ba montagne ba kofuta ba ministre ba qui ba salaire na tout de na institution nyonso et puis récemment même
Premier vice-président de l'Assemblée nationale, Lobakiango, M. Jean-Marc Kabounda, Lobaki qui faut qu'il t'a train de vie à l'État, les candidats par rapport à idée, il y a chef, il y a gouvernement Zani. Et ça malam, mais aussi mbate. Oh, et si matin. Ba ministre belé oyo ba tchétché wana. Ba ba piaké ne tibiso. Ba grand frère piaké à danger. Ça peut aussi na parlement ba ça va piaké anden. La plupart. Oh, tout ce tourné au tellement na bango na ba marche. Ta ba jui bango. Non non atongi te, asombi mutu kate. Et l'autre côté, bana na ba ke poto te. Lobité bateau bazaya ki na kata Assemblée nationale ba bimia comme ministre comme piaké anden. Non na obete lo masolo te mana omi. Oui, bité que ça va député va ba moto na parlement. Ngai journaliste na ye na moto, ye pe aye na moto. Lelo a comme ministre. Kendo tal. Ba bisa ki biso wa ke rame kiti. Pour aller ki ba sazo ba rame kitate. En baba ni le rame. Dossier rame to suka wapi. Ba o kata crédité. De no so mona ke lo mo na publier ki ta voda comme atinde ngai lo ko rame wana na chango na internet. Ba yo za sir vraiment ke loko yo ekokita ba kitana no ba salaire na bango total ce qui ba ki ekiti ya solo to ko beta maboko mais les camarades de vie de l'état tant to lobela ki nombre ya ba ministre gouvernement récemment ba kiti pe tant gouvernement so malukonde e bimaki n'est-ce pas que eza déjà pas moko que so be lobi pe salaire le ba ministre bazana no combien ba combien ibongo ba conseiller chef de l'état ba kiti ba protocole à chef de l'état ba kiti na ba institution non so esimba récemment na et aussi notamment na ba institution non so donc ba na gouvernement et puis ko na ba institution mususu na sénat pe ba annulé parce que ba tu mususu ndenge na kacha Congo na biso baliaka na bango mbongo inutilement ba olia na bango mbongo bavanda kana bango kaka ba iba vandi basilisi babeti masolo basilisi bakenda bango ana tika na to mona kana quartier okuta bavie moko boye balamuka na tongo bakena lupango mo we place ba obeta dame na ba G6 na ba quartier biso batoto bana na ba cité kuta bavie wana ba obeta masolo babeti masolo abale basilisi babeti masolo politique basilisi babeti masolo ba musicien omoni wengeta panzana ki na zo biso jibe wa nani bongo na quartier na ba quartier na biso biso ba petit peuple ndenge ba signoma biso ba petit peuple bango na biso tozalaki na bango na cité babo sana keloko wana te ba vie mususu to banda kutana na bango na cité to welela bango taxi na changu mais lelo awa komi député abosani pasi wana mais moni siko ta akomi ba vie wana ta ba obeta siko dame après obeta dame ba kwanda obeta masolo abongo après kosilisa pa akena ndako ake koluka kolia neti siko ba politicien otuza na bango na kati ya Congo neti Sénat eloko nini ya malonga bakenda kosala na Sénat chambre de siège yozo beta ngo doute siège biloko nini ngwa siège yango bakenda kosala ko sagesse nini yango bazobisa ko na ba désordre jusqu'à maintenant mboka na biso etambola bien te na ba institution l'équipe de mbongo yango ezosalela ba peuple te sénateur moko na mbongo ya pamba sénateur moko azwaka donc yozo rejoindre Steve Mikayo alingi ba supprimer ba institution mususu oui le roi institution ni Sénat après Sénat ezana notre conseil d'état na mona katina na ngote après ezao mususu ya ba vie na biso yo na minute ya komisio mutu alamuka oyo baanda kosala na ba pa oyo nani vie na biso mutetela kambaka ezana olenga nkoy eza département comment la département na bango wana eza nini il a suivi accord il y a 5 secondes siko tina nango ni manomi yo etanke mopanzi sango tina ya eloko wana eza nini pour résoudre la crise non ba bandi yango te basala yango te crise ni tozana moment tozalaki na crise entre gouvernement na parlement ba oyo kanate na présidence ba oyo kanate ba ki ko résoudre ni ko crise ni ba linga ba résoudre biso na minute Kabila ta sali premier mandat zalaki na bango
chebe ba ko chaba ngocho na deuxième mandat na suka siko tina na bango nini tala ndenge ba osakana na mbongo wa peuple congolais o biso na bino to futaka baye boye o pesa boye o somba mukanda boye mais suka ba mbongo bana na bango bakomi ko sakana nango ko voyager nango ko sala nango ba ambiance. To continuer une émission qui est politique, tout le bel tellement qu'il y a consensus entre la confession religieuse, tant autant à qui les Cambouana, si les solutions péjoamité apparemment bazong à la table moi mbutumbuté koti et enseignement national et continuer qui est nango sans que base la solution mon qu'on engame la confession religieuse analyse nos années. Anomi glissement au salamanango. Yo comme na glissement de ntolo bel kaba concession et ko sala manango eza ba préparation déjà ba préparer qui parce que ce que l'andi a bécho le bien à lobby ezara des confessions religieuses au bazana kati ya sisi wana bayaki comment moko aye comment nanga ko bisanga ke za na mbongo moko boye ba pesa ki soki $7500 boye na jeep mususu aye ba komi mibale après mutu wana yaki liboso alobi mbongo wana uti wapi na présidence atanga sikate un PCP a PCP ba détail wana te nani wana yelo ka PCP ba détail nyo sauté mais na ona ebisio yondo bakisi yalo bien le hotel aboy même ko ba source sika ba problème ba ebisio ba membre ya présidence de mutu asali nini aye na mbongo wana ba pesinga nde pasteur moko wana ye ko influencer mususu soki déjà ba komi mibale soki ki balobi no to zonga nano to kende to yokana après ndenge butu e komi makasi bwe to zonga après to yasima pona nini bino mususu boko welela pona nini mutu o yango ba pesa ki mbongo kwa ko ebisa abesholi ayaki ko ebisa pona nini. Ça veut dire pour ne pas créer des ordres, ta bino boko yo kanate, ta bango bako banda ko yo kanate, Assemblée nationale ya kolinga kende na ba système wa linga kende nango, na suka bako bani ni confession religieuse ndé mutasala ki makambo. Na zo bisa bande ko na biso ba mbenga neti ba opposant. De fait ya Félix et kozala na mutu na bango pe. Na minute o tabazo déclarer déjà que biso to kotinda batu na biso te biso to kotinda batu na biso te notamment FCC na bande ko mususu la muka ka balobi bango kotinda batu bango te mabe wana nyoso bakoya kotanga na bango. Le meilleur à faire c'était que batinda batu na no batu na bango ba trancher processus et bande parce que na minute faut tchako gagner na ye ata tozwi Francis Kalombo lelo totie la Sénat facha ko gagner kaka ata tozwi Moïse Katumbi totie na Sénat facha ko gagner kaka parce que ko bossa na te que Sénat publie un résultat provisoire CENI plutôt CENI pardon bah CENI publie un résultat provisoire définitif est à côté utaka la Cour constitutionnelle. Est-ce qu'il y a solo toza na justice ya malamu na kati ya mboka na biso? Pona yo il faut que zonga ba vanda susu ba solo la. Te boyo kanyezala. Ba vanda na no place moko. Ba politicien nyoso. Yo za pona ba ke na concertation. Oui. Dès mon FCC ngezolo. Oui. Tondo bandela ka ba concertation. Parce que boyo kaniza te to tambola mabe. So ba vandi boyo kanekoti. Bana nwana. Ba so ba vandi boyo kanekozala. Kabila to mona qui récemment ezalaki Saint-Sylvestre bat bakei ba soli et puis après comme il partage des gâteaux ezalaki boyo kanité. Non, au moni lorsque parce que na minute est-ce que bossa ni ke IDPS na minute azali suna camarade te. Nana kende kozala master kamera IDPS. Parce que na caméra ba BBC na FCC ba BBC IDPS na INC ba yoka na lishute ko bossa na ko mona ba photo wala teke ba okanga ba photo ba telemi place moko ba kangi ba photo no mona ke ba za bien te
baza bien te. Mais FDC allé bazana IDPS pas loupé récemment ba tu ko salier na IDPS pour nous soutenir le président de la République na nini. Olandaki ba propos à Kofi. Olandaki ba propos à Kofi Olomide Mopao. Olandaki ye. Mana mioza mopanzi sango. Aza membre wapi? A tu ko adhérer récemment aza membre ya parti nini? Mitula ya ngai bino ya yo. Ngai politique mboko. Olandaki Kofi. Mais tant le président et le Sénat, le professeur Modeste Baït a déclaré si haut que je vais soutenir le chef de l'État. Qui va le contester? Azalaki pembeni Arabil. A soutenir Kishada. Les lots aux Arabes. Politique est dynamique. Il y a des accords qui se font et qui se défont. Comment ça n'a été Babenga Kabila Chikata, Oumela, Kabila Désir. Mais oui, parce que na kitu ovandi car lelo auto zana moko ya ba ya IDPS a lebisi biso clair que IDPS est prêt pour une élection. Baza plus que prêt pour une élection et puis ba gagner. A aussi tourner d'ailleurs na est. Mais si kuna déjà mobilisation c'est bon. Oui. Président bisaki biso que ceux qui n'a eu pouvoir na moment campagne. Yo za mopanzisang. Que ceux qui n'a eu pouvoir premièrement na identifier ba Congolais. Hein? Oui pas. Toki ka bueno ba nyamulenge ba komi ba za bande ko na biso ba Congolais. Oui to beti maboko. Président utu ko identifier na biso to découvrir que ba nyamulenge ba Congolais. Awa 250 ba nyamulenge ba dege na IDPS. Et ma bête, to bête mabo. Ba identifier biso. Ba identifier yo. Oh le loto reconnaître bien. Recensement baloba ki recensement bino mokande bo telemi bozolo baloba ki recensement eza siko yo loba ki kia ko identifier ba Congolais, siko découvrir ndenge nini ke benya mulenge ba bande ko la biso. Mais mibe ko lobi yango. La constitution lobi yango mutu la constitution maana omi ko manga kote mususu te. Oui. La constitution balobi benya mulenge ba Congolais. Tozonga la constitution mibe ko lobi ke tribune nyonso mikutaki awa na RDC na 1960 baza ba Congolais. Tribune nyonso emikutaki na ba terre ya RDC na 1960 lors ya indépendance ba Congolais. C'est-à-dire que la landaki discours à musée. Musée à lobby, lorsque la lobby, ba rebelle rwandais ba se retirer. Taba se retirer, non kabwe Bizimakara, ministre affaires ministre d'État, ministre affaires étrangères, salinini, ake koloba kuna na Rwanda ke non, notre armée est en insécurité. Musée à lobby non, eza bisoté. Tous en insécurité, mais les ministres wana en insécurité parce que le temps de lobby que Rwanda va se retirer, personne ni à se retirer. Ça veut dire que tous là qui infiltré au sommet de l'État. Est-ce que au début que Bizimakara est ministre d'État, mboko. Bizimakara. Ba image à musée ezali. Quand on ba éliminer loi de père et de mère bobo yango pe. Ah. Est-ce que ngana bozo critiquer est-ce que ngana boya kilo wana pour nini ozolinga kobema ngana biloko mususu leto tikala ba sujet mana omi na bimisa baka mususu to comme presque na suka continue 30 secondes tozo comme na suka déjà émission na biso na baka monini ya muleng tala mano mi makambo ebele ya mboko ezala senga to ba makambo ebele senga chef de l'État ça est-ce que il peut ça ko gagner na ba élection mais le baba ça la ndenge FCC ça na 2018 ndeni ba député musuto ba bangote parce que ça na ba to mususu ba votaki papa Molière o ba yeba ki te ba Molière za na kati ya FCC ba to mususu ba votaki ne soki nene le malema mwana papa Molière ba nani Junior Lembalemba ba yeba kiteke Junior Lembalemba za na kati ya FCC
kozana kati ya FCC zaeli batu botaki tingi pululu bayebaki teke tingi pululu aza na FCC toyebi baje nyonso ebetamaki tozo affiche ya nani ya moment campagne ya Papa Molière omonaki drapeau ya parti na ye loba ba appliquer ba système wana na otokomi ba riche en promesse to continuer ko souffrir na ba biloko ya ko salela biso lié toyokaki awa le peuple d'abord etikali slogan et comme ba député d'abord état de droit état de justice tozokoma na suka émission esili lelo awa tokobambala ya nsima na ndeko héritier Ilunga kasi motuna ya suka po tosilisa émission na biso badepute national balobi ke ville ya Kinshasa eza gouverner te tozongi na ville province ya Kinshasa réagir lolenge kani na affirmation wana tobandaki déjà koloba yango déjà depuis kala ta tobandaki déjà koloba ke ngobila oyo aosala eloko te ngobila bayebisi biso gouverneur quand même oza mopandisa yango gouverneur ya ville ya Kinshasa gouverneur ya ville ya Kinshasa nakotanga kombo wana te naketire parole wana kombo na ye gouverneur ya ville ya Kinshasa OK fana boyiki o atangaki kombo na ye na olobela makambo ya gouverneur ya ville ya Kinshasa d'accord OK bayebisi biso président de la République à les États-Unis mais na jeudi samedi tomoni ye na gouverneur ya ville ya Kinshasa va ko lancer lancement officiel ya Ken Bopeto basimbisi président touche eloko yoko simba te lelo tokomi wapi yo déjà wanda oloba ke simba te tobanda koloba déjà ke projet yoko simba te masalo nyonso esalamaka sokola ngiringiri sokola kitambo sokola ipeni wana ezelo te na mema wana changu pona nini otangelanga ko tokita na changu tokende na masina tokende nji tokende kimaseke mais est-ce que ba bougumesa bazo bambongo pona obongisa ba commune bambongo bon nazo informer ote za mopandisa ngo mbongo combien 10 millions de francs congolais olobi ke opesi mutu mbongo eza na valeur ya $5,000 na valeur ya $5,000 osomela ngo combien de mituka oyo ko bana kuma basalite wana ibongo bato wana bakomanda kosala musala wana bakomanda kufuta bana mbongo ekota wapi pour nous c'est impossible et aussi mbate to banda koloba lelo to komi wapi kana chi dossier azando to banda koloba yango chef de l'état telemela eloko oyo parce que babatima o batu batonga yango eza na dire ya mulai mais gouverneur ya lobi ke babuka yango babongisa no to bongisa no ba wenze mususu parce que eza lelo eza na ba commune mususu ti lelo eza na ba wenze te commune ne cha maluku ara wenze te. Mais il fallait tout lukanano ko bongisa ba place mususu o nano tozana ngo to sala nini to batela to bongisi ba veni mususu wana o baby wana to bongisi mais ba yake babuka le résultat za wapi ta président yena zando na lobby o président yeko zo décision malamu to si to ka boke no iza idée malamu ça la biso maquette nene maquette wana babandina nano kete kendo tala kendo tala résultat le zana zando ya passe donc yo rejoindre ba député pour na ba c'est biso déjà to bandaki ko ba likambo wana depuis kala siko lelo ba député ndi ba yera ngambo na biso parce que biso ndeto vanda kana ba cité biso nde ba petit peuple tozo tala ndenge tozo vivre na cité mais koloba pe bo solo gouverneur azora pe mbongo esengeli na ngambo gouvernement pour ka sa musana via Kinshasa azwa mbongo te récemment car ceux qui un mois car ne ba pesi uta kota un problème te président pe bisaki biso ke salaire na yebi yango te asoki pape na yango te c'est comment ça te na pesi kasi il faut être maman mbongo na ba pesi kana yone sala que ville comme exacte obisinga ke depuis kota na musala ba pesi kaka moi oyo eza bongo te Kabila ba yebisi biso asali 6 mois azozwa mbongo salaire te mais toyo ka ministre ya finance ya lobby
eza nani comment na eza Nicolas Kazadi lui na sali 2 mois na uti déjà kosala nini na futie déjà moi moko siko tokondimela nani président de la République batuni na Goma ba confrère journaliste batuni salaire na eza la kaboni alubi aibi yango te pesa ko na ngote en émission qui est politique alelo esili etikali na suspense tokutani mikolo ezali koya na so ya ko servir bino merci mingi na ndeko héritier ilunga wa azalaki na biso elongo ngala bino tokuta mikolo ezali koya na ba toujours tolunga ignorance mais tolinga mboka na biso mboka moko oyo bakoko na biso ezali mukati di Congo ata kozali banda mboka banza lolenge kani ko investir na kati ya RDC po eza mboka ya bakoko na yo memata bana mkomsu ba pe ko beta tour awa atako ezala ngona itao to ezondima ke lobby ekozala kitoko pe lobby ekoleka lelo totikali tokuta miko eza ikoya merci.